théâtre baza vraiment mitema mabe. Bandeko nanga pati melanga ka ya pati melanga lelo aleki alobi ke oh si la numéro 1 mais lobi aleka ke alobi Belleville numéro 1. Bandeko na otela bino ba audio na otela bino ba audio po bomona ke bato baluka conflit ya Belleville na sila ezaka bango mo ba comédien. Ba comédien bango mo ka ba songi mitema mabe. Pati melanga utoleka na émission 5 mois passés. Auto le kane émission a kumisi Belleville to ana be émission ana bomoni bablo muso bino bokasaka oyo changer malobo obosani ko sala ke émission moko boye bandeko nanga na otela bino maloba wana boyo kandenga kumisaka Belleville ke Belleville sa number 1 Belleville boye lelo ka yemo ka changer maloba en tout cas ba comédien eza pasi pona bino eza pasi po na bino ondima muto ondimi muto lobi bolamwa mutu après so kesika mo boeka po ba pesho eloko ale o changer maloba eza pasi po na bino eza pasi Belleville na posa bato belete pour que a avancer ape na posa te bandima e pour que avancer d'ailleurs bon monde ba film okoma donc ana posa te bato mo ba ya bandima e pour que avancer mais c'est regrettable pour na ba congolais pour na ba comédien surtout so bozala boye oyo lobi likambo yo changer likambo yo lobi likambo yo changer likambo eza vraiment mawa eza mawa mingi lelo ba comédien ba se respectaka lisute bandeko nanga na otela bino ba audio wana siko lelo ba congolais ba comédien ba se respectaka lisute na landi ndenge pati melanga lobaki na ye ko landa su o alobi pona Belleville en tout cas ba comédien bo mitema mabe yango loto mwana ngambo ya Gabi lelo muke akumisi sila muke akumisi Belleville boye bate botele mila wapi boye bate bozwa position wapi boye bate bo vandele sika nini eza pasi pona bino mbote bandeko nanga mbote batu nyonso obolanda Xl Botelo TV vraiment bambote na bino esika bozali bambote na bino nyonso esika nyonso bozali bandeko nanga lelo na lobi na yela bino likambo oyo pona yoki pasi nga na yoka pasi kotala ba comédien na biso façon balinga ko kitisa baninga façon balinga ko sambusa baninga salinga pasi na kwei na émission moko lelo na moni pati melanga comment azo kumisa Belleville kanzi et lobi totala ki ndenge nini ye a kritika ki Belleville mais lelo totali ndenge akumisi lisu Belleville do ba comédien ba oye bate ba kende wapi batika ba vanda wapi ba kende wapi batia lokolo ba oye bate ba na confusion ba mi ye bate bango moko lelo le kanate va kumisi mutu o lobi kuna le kinate va kumisi mutu o bazoye ba position na bango te mais ba pati melanga ba bata kala na théâtre ba bato kala na théâtre msuku ba banda pe carrière liboso ya Belleville mais tala lelo makambo ezo bima seko bima bande onanga sans plus tarder na otikela bino toyoka toyoka bino mo boyoka bino mo boloba bino moko vraiment boyoka bino mo bo analyser bino mo boloba mais ezaka pasi pona ba comédien eza pasi ndeko nanga so ezambala liboso okoti na Xl Botelo TV toyebisaka bino toujours soki ezambala liboso o s'abonner o commenter au liker, au partager et au sala bien. Surtout à partager na bino, to partager ka vidéo, to partager vraiment vidéo pour que et kende musika to partager vidéo po batu bakanga ki motema mabe ya ba comédien. Ki motema mabe ya ba comédien o ba oluka ranking. Eza ndermo to yaki to ebise bino lobi ya Gabi azaki na bureau Belleville. Asengi bavandi ba sololi lobi kuna longwe akomo bwaka mabanga kuna ke koto. Kandenga ke koto lobi su kuna olonga koto aye koto. Mitema mabe ya ba comédien. Tema mabe ya ba comédien yango bokoma so bomoni muninga leki na émission lobi makambe comme ça bino passe bokomo se senti piqué poani bo mitema mabe makasi bo mitema mabe toyoka no mama pati toyoka ebino moko bo juger po toyoke Michel leki a lobi sila leki Belleville et numéro 1 na bata théâtre sila parce que yo koto yo lobi numéro 1 na bata théâtre sila kote kuno lobaki numéro 1 na bata théâtre Belleville parce que ba numéro 1 wezande ti combien bokola ko bo mikolo na monde de théâtre bokola te bo créer toujours confusion na bata théâtre pourquoi lobi ka yo moko lobi numéro 1 za Belleville lelo ka yo moko yesu numéro 1 za sila finalement ba numéro 1 za boni
Boa mikolo bo se respecter bandeko bo zana tiela bino ye to yoka no tiela bino tous les deux tango alobaki numéro 1 et à Belleville na tango ye koloba sous numéro 1 et à Sila alors no tiela bino moko bo juger to s'abonner to commenter to liker to partager to aimer vidéo bandeko nanga aimer vidéo s'il vous plaît parce que si comme monde ba ofandi na assiette na yo ezesika no ofanda Olobini est-ce que bafan so est-ce que monde bazo fonso na assiette na sali na yo te na lobi na mutu te na toucher ba tuté na zolo bakanga na lo bakanga tango ozomona ozokene jamais ko okene sika mo bayambi yo to vandaka non OK na place ba yamba yo voilà Belleville ata benga na ba film na été na linya keka ah olobi bon po bato ya mona abenga kala abenga ko lisusu te na biso vérité na biso vérité ata benga na ba film ndinga ata sali 1000 film abenga te na linya mais considération pe ça la kaka ata so benga na ba film te oui pourquoi pas ba ba ma bete poani ngai presque là ye papa lutumba la scénario Belleville pe akoma est-ce que Belleville yo kagema bite jamais si ko so ba benga nga Poutine Poutine ceux qui sont amitié, tu as les chrétiens, tu as Poutine. Donc, tu sais qu'il y a bon donc. Oh, tu as une position. Oh. Chaîne. Belleville. Oh. Aux autres, tu as une position. Ils sont les gens comme industrie à sondage. Babi, Obimisa, 5 premières chaînes. Et il y a la première. Ah! Na minute on deux aboyeko. Mon na vandia. Na osa ba blabla te ba ceux qui ba ndeni te so ba sentiment te. Ozo ko ba. Belleville comment bien. Donc ça va être la page là ba première donc. La première. La première. Nanga, bouti koyoka parti wana. Muto alobi makambu wana eza parti melanga. Na otela bino sous deuxième partie o akende koloba sous na émission asila. Tozaka wana tolanda. Po bomona ke comédien a motema mabe. Bomona ke batu ba boma musala théâtre e aka bango mo ba comédien. Bouti koyoka nenga lobaki kuna. Boyoki nenga lobaki que Belleville a numéro 1. So ba bibata parmi 5 premiers ba compter numéro 1. Que Belleville a komara ba filmer na ye bien a kumisi. Après toyoka su o akelo ba sous na émission pour na sila bisalo. Et ça passe pour na ba comédien. Et ça passe. Siko bino nyoso boyi na Belleville pourquoi? Ande kona binoti. Ande kona bino comédienne. Ande kona bino comédienne. Eloni obomo na kati na ye. Oh, soki boye boyinaka ye. Eloko nini. Pourquoi bo changer maloba? Boko bongo la maloba. Pona nini. Lobi loba ki azaki bien. Lelo lobi azamabe. Lelo changer. Après lobi kuno ozonge la elisusu. Ya gabiye wana komo zonge. Ya gabiye wana zozonga. Après bozonge la elisusu. Motema malama opeka basala ngo pona ye. Po azonge la bino ngate. Bakomeje bo mitema mebe tolanda bande onanga to aimer vidéo aimer vidéo partager vidéo et ça la bien to partager to aimer et ça malamu mingi to la tozo continuer ko landa to landa ye lisusu boyoka lisu ndenge ye moko ayaki lisu ko changer maloba to ebite et so pe bo changer maloba po anini et so pe bo ke kuna bo changer po ani to ebite alors to yoka ena chaque chose à son temps. À côté théâtre, basimbi masolo bavandi sila bisanu bekal toko boya moto to mata to yane malo bibelo bige soki fuma na sila de côté fuma neti milo azande moni ba comédien na biso maloba na bango moko yango nde beta bango fimbu lelo soki batu bakomi ko se monke na bango na internet eza pona maloba na bango moko. Comment yo mutuka moko oya na internet oye olobi liloba oyo après quelque temps oye o changer no malobolobi sous liloba o pourquoi après lobi nango ozongela lisu Belleville boleka kana TV pe bokumisa mutu pe babenga bino na ba filmer parce que Belleville ça kana genre te que soko leki na TV okumisa directement tio na film ça na ba genre wana te. Ye azaka afata mutu na film fa mona pena kete rôle o yo muto jouango a bengi yo so amoni ke rôle o yo te muto ko jouer rôle non ekoki te moyen atia na film ezate ataka na film na loyenge te poka ko lekaki okumisaki ye savatika na benga ya jouer
kuna ezaka likambo bongo, kuna eza likambo ya kifanatisme te, kuna eza likambo te ofana kwiti na nga tika na tia kuna ezaka bongo te. Eza te ke okoma kumisaka nga koma aza mutu na nga bafilme nyonso akozanga te, kuna ezaka bongo te. Po vaneke bomonaka Davina pa zangaka, bomonaka Mamilo pa zangaka, bomonaka Gingombe pa zangaka. Pourquoi eza po o ba osala wana esenga nango ye te. Casting wana place na eza te. Bellevue azaka teke o na tsaye kaka po azaka mutu nanga te. Ya talaka place a mutu. E ya ndeng moko musu mama na biso nani, mama na biso Pati Melanga asala ke mission pa kumisa Bellevue pour que Bellevue benga ye na théâtre, pour que Bellevue benga ye pese sika. Mais comme place neza kite mo ba benga yo eza kite. Alors vandi omoni ke ba benga yo te. Oye lisu ko changer maluba. Ba comédien bo se respecter. Bo se respecter. Bo mi pesa valeur, bo sala musala kilo. Bo mi pesa valeur, bo ba comédien, bo ba star mboka. Bo mi pesa valeur. C'est pas dit que ce mouton a bengo na ba film na été après o bandi ko ya ko finga en internet. Après bandi ko ya ko loba mabe po na internet. E bongo te. Pati Melanga leka na teva lobaka na lobi te ke po Bellevue benganga. Mais Bellevue numéro 1. A comment écriture n'est bien. Et so batie na teva, so batie parmi 5 premiers abima numéro 1. Ka yo moko ye, au bongoli numéro 1, ba numéro 1 comment combien? Et ça la ka le premier na le deuxième. Et ça la te que ba premier mi balé na ba deuxième mi balé ça la bongo te. Bo mi pesaka valeur. Zela tana yo koka. Soki tana yo koki ba benga yo. Koleka no na TV to ba dokumisa mutu mo po mutu mo ba do benga yo. Bi place ba benga bino so bokumisi ba ngwana ba sala derrière. Okoki jamais kotia mutu na casting ka po ya kumisi yo. Ka po leki na TV lobi po na yo. Ale bokati parti ka wana. Ka parti wana. Nde bokata botambusi réseaux sociaux mobimba. Et à bien te. Et à bien te. Ba comédien bo créer rankine na ba comédien binyo mokaka. Binyo moka ne bo ya créer ka rankine pap sila na Bellevue ka binyo moko. Bo ya koto bolobi makambo. Bo ke kuna bolobi makambo. Bo ye koto finalement boza wapi. Bo mikolo. Boa mikolo. Mais bo jouer na hypocrisie moko pas possible. Yango toloba toujours na Bellevue kanja za la maele na bato ba la pembe na ye. To aza maele na bato bazaka alongwe azongi. Alongwe azongi. Baloba ngo mutu soka longwa ki azongi yeba kabosana ke lo mobwe. Abosana ki pene lo mobwe. Sko abosana ke nga yesko po ya osilisa ngo. To po ya ozwango. E ala malamu te. Lelo bokomo lobela su Bellevue likambela mba griffe. Lelo bokomo lobango. Boyebite mindele tala. Mindele kutu mindele oba osimba mbongo ebele. Mundela kota shop à moins cher. Mundela kota shop à cher te. Bolingi nini. Abandola tani ba yoji. Ayo laksa bino. Tango baninga ba obunda na olata bilamba griffe. Msu ya obunda na otonga bandaku na e. Msu ya obunda na sa makamne msusu. Botika ba comparaison inutile. Bellevue okoma sila te sila pa okoma Bellevue te. Na bango mibale mutu okoma muninga ozala te. Soki sila lata ke lamba griffe eniko la sote ke Bellevue pa latango. Elobi bongo te. Elobi bongo te bandeko. Elobi te ke soki Bellevue ataki plante mo boya cher sila pe fata plante cher. Soki sila lota ki boye Bellevue pe fwa latango te. Mutu na mutu azo vize na ndenge na ye. Ba vision na bango eza différent. Ena mutu so abule na ekolata. Ena mutu so abule kolata te. Ena mutu so abule na ekolia. Ena mutu so pa abule kolia te. Ena mutu so abule voyager mais ena mutu so pa abule ne ko voyager te. Ba deux personnes différents. Ba guna ba couleur écoute na raté. Bazana mutu na baguna ye, mutu na ba posa na ye, mutu na ba besoin na ye. Alors to sangisa ba besoin na bango ndeng moko te. Lelo bo finga Bellevue,
o alataka bilamba tomona ba griffe te yaya atambola bolumbu te alata bilamba alata makasa te alata bilamba. Pourquoi boyaka kaka kotiaka misapi na mwana bato? Pourquoi? Théâtre lelo ebeba. Théâtre kala toyeba théâtre kala ndenge zalaka. Mais tala théâtre lelo. Banda ba journaliste ba kome belé. Banda YouTube ebima. Théâtre lelo komaka ba analyse na ba analyse. Théâtre lelo komaka bata théâtre bangomo ba koma leki na émission o mabe. Aleka na émission o koto mabe. Aya koto asasa ndeko na ya théâtre mabe. Mais liboso ezala bongo te. Po ani po YouTube ezala te. Po ba journaliste bazala te. Mabe koti na monde théâtre. Moi je pense que bato boyaka oloba oyo kumisi o oyo. Mais bo sa pe ba chaîne na binoti. Eza bien. O sali pe chaîne na yo. Oji pe bato pe komi ko sangisa bato sangisi 2-3 personnes ba jouer koti si pe théâtre. Et a facilité. Et a facilité. Alors bo betela ata baninga maboko. Na place boyaka o critique oyo critique bo betela ata baninga maboko. Et a facilité. Ma bena bino bata théâtre bondi marate. O mo anopena ke muto aleki nga na musala me mondi maezate. Yango ndezaka mabe na bino. Yo moko mona ke muto nda bongo aleki nga pe na musala. Me ondima muninga te. Yo moko perso vanjolo bite. Muto aleki nga na jouer. Aleki nga na jouer. Me moyo ndima muninga ezate. Ya motema mabe. Eza mama na motema mabe. Soki bo changer te, théâtre ko avancer te. Soki bo changer te, bo bando mona ka sila na Belvinde likolo. Bino bo ko avancer te. Bo bando mona ka Poutine likolo. Bino bo ko avancer te. Bo félicita baninga ti. Est-ce que bo mona ba film Belvia okomate? Bo mona ba film makelele. Te bo mona ba film ezanga tina. Azo beta histoire ba vie abatwe. Bo tala peno tali pena film bandane bandeltina suka ozwi leçon. O tali film bandane bandeltina suka epesio makasi ekoje yo. Bo mona film avonete. Faso Belvia zo valoriser ba handicapé. Ba film bongo ozwango wapi? Ba théâtre bongo ozwa wapi? Ozwa wapi? Na ba théâtre lelo makelele na makelele bande bandelti suka. Bo félicita muninga. Ezala bien. Aza comédien na mboka na biso. Quand même ton sagesse mayele. Nzamba pesi muninga sagesse. Nzamba pesi muninga mayele yokoma. Bo félicité. Belvia banda okoma ba film lelo te. Abanda okoma kala. Banda pa major zolo zolo. Abanda okoma kala. So nzambe lelo atomboli makasi. Bo félicité te. Bo yo finga e. C'est regrettable pour naba comédien. Et puis na ngana lo balisu tant boleka na émission so leki na émission banjo tout no makambo raisonna takala o raisonna ta na leka na émission mo kana lo ba ninyo pour que quoi isanga te. Pour apparemment bobosa naka. Na moni pena apparemment bobosa na makambo lobaka. Olobaki makambo na émission moko boye obosa nino ango nyonso. Tango leka su na émission sika obosani. Apparemment vraiment bobosa naka. Mais eza mawa mingi. Eza mawa pe pasi. Pona bino ka ba comédien, boko tiaka trouble na ngambu ya ba comédien. Le yo moko za comédien, o mi ko tia trouble na vie na yo. Moyen o avancer ezate mo jouer ba rôle ebelo ezate. Po yo moko comédien, yo moko ko tia trouble na vie na yo. Olongoli trouble na vie na yo, o memi ngo lusu na vie ya baninga. Et ya passe nzamba pe sabino vraiment sagesse, nzamba pe sabino vraiment molimo discernement, pe sabino sagesse pour que boye bara ndenge ni bobando leka na be émission na bino boye bara soki na leki na émission on a lobate eza malamu mingi. Merci beaucoup na batu nyonso obolanda Exil Botelo TV. En tout cas merci na bino esika nyonso bozali bovena bandako na bino bovendi partout oboza bolanda Exil Botelo TV. Alors na pesi bino merci bino ba bo partager ba émission na biso bino
bino ba ebo emaka pe bo sabonaka bino ba ebo komantaka na pesi bino merci mingi nzamba lola à protéger bino. Alors bande konanga so ezambala liboso okwena Ercile Botelo TV o s'abonner o commenter o liker o partager émission na biso et aux malamu mingi. Donc ceux qui vraiment ezambala liboso o fréquenter chaîne na biso ndekonanga kobimate 5 et o s'abonner, kobimate 5 et o partager, kobimate 5 et o aimer vidéo. En tout cas, bo aimer ba vidéo, bo partager, bo s'abonner et au sala malamu mingi. Wana tokutani à la prochaine occasion soki yesu azongite. Conseil oyo ekota bino bandeko ba comédien. Tango kena émission raisonner o kapena tala sima zonga mutu. Raisonner na émission kala na loba kinini pour que passer nanga pour que ba passer na bino et rattrapaka bino te na be émission sika. Pour souvent ba passer na bino ezo rattraper bino. Bo sana makambolo ba na émission. Oloba ki likambo moko boeme obosani yango. Bo balula lo lemwe et ça la moi bien. Alors merci. Bye.